Comment baba lobali émotion moto bino mo manipulaki moto bino mo ina tuna boye bien kazango bina tali Karina Madonna na tableau moko na Mama Dom Suma wana musala makasi vraiment Suma wana musala makasi naoki bien l'habitat musala na sali vraiment en tout cas félicitations à toi Karina Madonna amoni ndenge Mama Top azobenga na ye na coquette expression ya Karina Madonna coquette vraiment non Suma wana musala makasi Suma wana nzeto ebotaka te katango bwaka mona moto tina ngoni et puis c'est koni nazotala Karina Madonna nazotala Baby Donja na binzambe na niveau ya théâtre okoki kozwanga siko na kende kopema donc cela veut dire natika na nga théâtre pour na sali musala nga naza lokwa ba 16 bayaka te bayaka na théâtre ba fefela basala eloko te na théâtre. Bravo à toi ma fille Karina Madonna, bravo. En tout cas momoni boye pas si la basata beta lisola film ebo basate bango bayaka kaka to bimisi ba audio esa wa boss na boyoka bo beta bo décortiquer film ya sila bo décortiquer mo et puis direction artistique ya zo ba ko poza na kata ben vikandi qui est na tuna ba président lombe acha nini mutu ya ina echa nini na mutu ya Belgique. Non, je vais reconnaître il n'y a même pas reconnaître la télé, il va moi na papel. Pas reconnaître tango na ndeni. Ba yebi ya moto ba za moi na. Non, bien ka. Président lombe so ka fanya so tala, abatala kaye. Nakata. Tala ngayo na ninga lolenga kibomo na mwasi nakata be. Na lolenga kimona mobali dakosi. Président lombe so tala ba tuki banabi na sali musala. Na sali musala bana musuba sali. Ba décor, on va aller lo fierté à papier. Oh les loba cité au choix à tourner pemé dans si dans les loba ba ko finga président. La fille ya lui na commenter. To so no di kampo. Lelo to vanda ba loba président Lombe so ko na fika face ko za ba ku balongola ba tuna ko prévaner ya lula tangi ba kombo ya bana nyoso to ba yaki na media ba loba. Ba benga ba mo pour soi-disant dans soutenir si c'est archi faux abina groupe Simba tin benza zakatile na groupe Simba ici la zakatile na groupe Simba Jérémie zakatile na groupe Simba si la zakatile na groupe Simba balongola muté soki muté ya balongole ba bengane po alobela ki sila bolo mo c'est ala sa papier parce que groupe Simba zakana bureau ba gaza hypocrite comment traiter hypocrite au moins d'abord bango rôle na bango ça traite et pas na bango ils ont proposé la batumakambu na mafinga les domaines na bango mais pourtant en soi boye ba sepela na ya lulete parce que pas propos ya lula yaki nango bango balinga ki ba kota ya lula kata lo puta na bango o ba benga na mutu te eloko moko te si réellement ba benga na batu si réellement ba benga na batu na ba kombo ya lula tangi si réellement ba benga na batu et là on est en réel dans le bas alors va fêter que va bien na songo va bien na paka et puis asa directeur artistique la bango ya groupe Simba il peut travailler na sila so il muto ko liboso faut pas bien ça problème donc il y a loulé ne muto liboso faut pas longola na groupe Simba oui parce que yenda da directeur à bango ozo m'appelle ça chef à répétition ozo mona ndali boza ki mie pression papa le makombe mais ça ya loulé mais ya loulé sali parce que ya loulé travailler na maman na biso sila bisalu mais to moni ko finga ba ko finga ba lobi a trahir mais que ça la exactement bon parce que ya loulé ko tabisa mokili ba vérité ya loulé ko confirmer que papa Lombe a boya motuté asa papa ya bana nyonso mais comment bino lingi loulé ko ka lokuta na te pourquoi bango bazaka mieux penser folie ya loulé a ko loba kaka makamba lokuta soki ya loulé ndeki ba benga na sila bisa na groupe Simba nde ba te ba sepela mais nge ba beta maboko awa ya loulé ko confirmer que sila bisa bazaka azaka tine na groupe Simba voilà on est à la sensité pourquoi bino modika makamba lokuta ça la juka na ngambo na bino
construire carrière ya sila biso na lokuta. Pourquoi bolingi dans le beaucoup tapé ya le don adma mukolo mo pe lo kwa so est-ce que mais nazotala siko ndenge bazofingeli ya lule parce que ya lula koma est-ce que ya soki babakute akoma na ye soki babakuku bandelo baosepela quand même nango bafilme wana quand même ya lule petit neza mais kotala kofinga ye pe c'est pas gentil intimité lula koma te akoma mais oyebi ke soki mpe bafinge makasi te soki bafinge mpe makasi mais bayebaki ya lule apase temps ebele na sila tokozwa babombe te na internet est-ce que te akomela na ye mpe mpo ta kutu bano bapesaki basuspension mpe aloba te azwa mpe basuspension ebele na sp lelo après bavoice ya promesse mais kotala lelo bake kobimisa voice moko ya papa Ngwasa azoyebisa promesse mpona makambo bafilme na ye wana atya ye pe otrouva ngo ndenge ngai eloko na oloba ya géri so okufi na koloba mabe soki okufi na nte komibetaka te olobeka eza ngai nzoka place ana eza yo te ozomona en soi boye ye abeta tola bi ye aza moto na succès kombo efanda ebandi ndenge nini batuna abi na yebi ete abi jamais ngai nakoki kozala mukala abi namonaka bana mai wakutu bana mai namonaka bana wana baza baperdre koma bana mibali boovana boodefendre mwana mwasi nzoka lelo yo moko tsalelo numéro 1 porte parole ba numéro 1 makasi ya promesse avant nana baprésident batisa akokopi mwa bacharisme na bamwana te olobi avant nana président batista akokopi charisme ya président wana nani akopi charisme ya président Christian Sugar ozomona avant nana bajiniola akokopi bacharisme bayembele na bazala nango te bon lelo boye azana charisme te osokalaki na bandama makani ndama yem dabike yem dano atamura na kan abandama makani eza problème te maintenant azobonga batiela film ya betaki torabia awa ndenge eza bongo sila bisisa aza makambu mais solo ekamisinga bacommunicatrice mpe kaka lisu ya bango ya mopanza bundelaka nde babibisie na poste est-ce que bakola tala nde malika tala ndenge balivra tala ndenge balivra fleur bango tala ndenge balivra fleur bango bavoice ya fleur bango batongi na bango mpona Marie Jeanne o fleur bango aba Marie Jeanne aza zozo azwaka te lokolo kilo mais bango kaka babuku baya nango na tv baya na bavoice wana baya na bavoice wana tv baya nango bango moko tomona yango epa tendresse bavoice wana efanda tendresse baya nango na tv siko mpona nini ezalaka kaka ke sila batongi ye sila batrahir ye pourquoi ye atrahisaka bato te ye atongaka bato te ozomona kotala boye nani fleur bango joana sp ngai lelo Marie Jeanne tokobetela omona Marie Jeanne babakutu ata na ovandi bauti koyeba ngo te eza entre ngai na mare ekufeli ngai na mare ozomona me bino bobeti na Marie Jeanne eloko moko boye otongi na fleur bango plutôt eloko moko boye me eloko wana boye eye na tv baprotegeaka bandeko bajoue tala modele oyo ya papa Ngwasa adefendaka ye adefenda sp makasi estce bango bakozwa bavoice wana bayenango na tv ndenge azobondela babeta tie na fille en tout cas félicitation Malika namoni oui manya félicitation ma Malika parce que eloko osali motu mosusu osala kote otalisa bato mokili ke bokomprendre ke bato misusu baza babion azoya mpa na bino lokola motu malamu nzoka akenda obondela mpona bameza tie na filme bameme Nigeria mais balobaki ekomeza manka sila yo oyebi te tozela bavoice mpe ezalaki mais soki oyoki kobondela Gomez yaya silama yayanga na otourne ti lelo
abeta to la biki ngakati comme ça mapoko asila ba okende ngakati film pour ba ote bon ngakati de ba mema eh antuka sala carrière na yo papa ozana tika papa moi ça fait le rapport le rapport il a fini aza le rapport pas ya la piston suki nega pesa un rapport à Zuma Zuma mangaye série Zuma zo ka bi masala be émission ba nosa l'émission ayamba Massimo alobona bala neso mangele na bibisa isa soga au se retrouver ok kisa soga uti groupe évangéliste kisa soga to kutana e apesi un rapport et na sola na Zuma vraiment mais tala lelo osiko to suka yena Zuma ba koma kamoko mais le va poitier va na kana bango internet on muta ate eza ko piquer ba crise na ko sambwa donc ça des fois ça il bako livrer bongo te est-ce que biso to ko misa na voice ya mutu moko atuna pas efficace jamais quel que soit sali mabe ndenge ni esi mate pe le kato na yo mokuta ngoli cha voice na TV okota mana monde si je sais biso moko na biso ngoli kuna mabe ya ba communicatrice na be ba communicatrice mabe na bango bazalaka na discipline te ngoli biso moko na biso moko biakanga na kosa likambo bina ya jete tike ndoko na yo ki yo mais kuna za pula ye yakamuna basi yakamuna te na okende konsansu ya mawa aza mokolo aza icône aza valeur tala de basilisi valeur mais lelo valeur na ye kokosila boye te ozomona po oponaka moko boye po lelo bazo reconnaître valeur na yo te bazo reconnaître kingwasa na yo te kipapa ngwasa no ata mais na wana émission mo en passant autour de ba kiasana asa au milieu du village te aza au milieu du village abenga bete mwana si alba mwana wana eza Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, chéri Kobetox, l'essentiel de la presse. Mobile Abitutu, Yamoumanazo, Papa Koulouta, famille Bota, Beauté à Deuxième République, chaque coup à Bango, préfet de discipline, Moukou à Moko de la presse. Yoka Bakombo, donc parce que les autres, ça qui est au Sali Moussala, au Sali Lelo, vous avez une école dans le domaine. Merci beaucoup Nabino, tout besoin d'Abisso, na ma chaîne pour besoin d'Abisso, surtout que et pas ya Bianca Zanga, je crois bien, moi na souka ya famille Bota, et puis na oyanga beaucoup désormais, puis na commis DG de rejoindre Bango, famille Bota ou rien news, famille Bota ou rien news. Donc il y a moi dans la chaîne Nabino, pour partager la vidéo, aussi vidéo la chaîne ya Bianca ya ngai, quand on a égoïste que Tinde la Mouninga, Ayoka. Donc, tout ça, bien qu'à ça, vous comprenez, vous devez vraiment colonner. D'abord, émission dans le bien ma solo et belle vie. Partie 1, ils ont une promotion. Partie 2, il y a un recadrage. Biso to recadrage. Est-ce que tu as fait bien? Est-ce que biso to fait bien? Biso to a recadrer et ça, les camons dans les biso. Voilà. Basi à Londres, la maman chérie à moi si, maman José Bissalus. Oh, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire, la maman. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, la maman chérie, à moi aussi. Que du bonheur. Amen. Les deux, ça va pampex, na ba poudre. Amen. Soit c'est à dire que papa na télé, papa a fout à poser un bébé. Bien quand on met la main. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Et ça anniversaire, tu dois avoir champagne. La maman chérie, tu dois avoir champagne. Tu mets les mailles. Tu dois arroser mailles. Bon anniversaire na yo. Motama est là, moi si ma kasi, moi si on a ébi Nzambe, famille Bota. Allez, tombe la main. Vous avez l'élo, hein? Vous avez l'élo. Voilà, maman Claudine Bokatola, maman Aminata Koulomba, papa Jaboud Maembo Motema et maman Anas couple bio, basala ba moule bele ba dia ke loko moko. Voilà, bien kazanga. En tout cas, il faut que nous ayons pour nous tourner bien à côté. Donc, dans la partie 1 de la promotion, il y a un film qui traumatisme. Lobby. Je crois bien au dernier épisode à Lobby. 12e épisode. Donc, les gens de ton solo là, l'émission de Rosa les fortes avant le film. 13e épisode. C'est grave, belle années. Sur l'hôtel de la chaîne, il va commencer à 17 épisodes. Mais Belgique a comment 12e, 13e, 14e, 15e, 17e. Secret dans les amis. Comment nous montons à la mouki, à la écriture, donc avant l'année écriture, à l'année écriture, à l'année écriture, à la inspiration, à toujours une inspiration. Et puis pour côté là, le lenga si ça va faire naïe, et tout le monde a vraiment que vous tirer les sons pour le bakati. Et ça vous colle à tes films so. Autant la film mais mon robot, vous avez pas épandé la film, mais vous avez pas souka film été. Au lobby. Et ça va faire tout ça là. Autant la film épandé la film, et vous avez pas souka film été. Mais pas madame Bellevue, aux autres comprendre déjà film. Déjà à partir déjà de la 3e, 4e épisode, au comprendre un message. Donc si on commence déjà la fin, aux autres comprendre film. Donc quelque part, madame Bellevue, à ça ma casse na communication. Normalement. Parce que ça on t'a dit théâtre, donc bon, tout bien en théâtre parce que na 364 après Jésus-Christ, bah ça la théâtre, pas ne belemo sur cours, sur papier, beaucoup comment. Théâtre route na grec antique, na 364 après Jésus-Christ. Donc le grec n'est pas banda, théâtre, tout cinéma tout à la banero. Bah on est tout pas banda. Donc cela veut dire dans ma théorie théâtre les alliés au cinéma c'est communication. Donc Belgique quand c'est communication bien à la fin. Normalement autant déjà tout ça comme déjà ça le film mais va commencer dans mode deuxième saison. C'est qui le dessert Marie-Hélène. Bah c'est dans mode deuxième saison. Yoko to dessert Marie-Hélène donc tous on a quand net na le tinga pe spiritus pe na deuxième saison. Oh spiritus. Bah c'est la 3e saison le film na biso nini parce qu'il y a la deuxième saison. Parce qu'il y a la deuxième saison, c'est la 3e saison dans le voilà. Ozomona. Voilà nini. Peut-être qu'on a pas que dans l'église. Mais à travers le film Madame Bellevue et même dans la prière. Oui, le film n'est pas le roi de prédication. Normalement. Au monde. Donc, la place où on est ça les sous, maintenant on a fait la tête à maman Léa Sali. On peut ça gauche, on a violé Presley. Talanan. Donc, nebe nièce nae. Ah, ça m'a voyé. Et puis mon thème maman au thème likunu. Yo lelo batu ba la sanga faire Bellevue. Normalement, yo ila libala oyela mwana no kutu ya mukolo. Papa Timbo msu eza ba papa msu ko tala modèle ya Letisa Mwamba. Ba mo libala mama msu ko msepe pana mama na ye. Mais apoko li mwana na yo jalousement, a garder mwana. Mais comment ya ye mwana mukie bo mwana 11 ans. Yo que nous permettre à monter à mbongo pour violer mwana wana. Que chopé est censé au yazali, ok ko violer mwana nzoko yebite. Yo kantia ko sali mwana mongo ya mutu sous mabe. Nzoko sali mwana ka ya grand tia mongo propre. Donc noko a violé nièce.
Yeah. Oh, les Camerounais. Dans la place de Zokende. Donc, yango par là, donc maman Belvi, c'est à comment on va pousser mes épisodes à Bangane. À Bangane, parce que dans un bon. Aïbike, na ok, na on a beaucoup mal, on a dit 15e. Depuis le moment où tu as les gars, succès à 17e. La 17e. 17e mairie. Première ritine à 17e mairie. Quand même, c'est beaucoup. À beaucoup de monde qui a encore 18e, mais à celui na 17e mairie. Dans le sucre tableau, oh, bijou, modèle, ba coquette, ba Karine Mado. Karine Mado a encore le matin, mais il va tourner à bi, mais non, comprendre tes mamans. Mais quoi, moi, comment baba l'obalisou, émotion, moto bino. Manipulaki moto bino bo ina tuna boye Bianca Zango bino tali Karina Madonna na tableau moko na mamato suma wana musala makasi vraiment suma wana musala makasi naoki bien nabita musala na sali vraiment en tout cas félicitations à toi Karina Madonna amoni ndenge mamato paso benga na ina coquette expression ya Karine ya Madonna coquette. Non. Sumo wana musala makasi, sumo wana nzeto ebotaka te katango bwaka mona moto. Tina ngoni. Et puis peut-être koni. Nazotala Karine ya Madonna, nazotala Baby Donja. Na binzambe, na niveau ya théâtre oki kozwanga sikona kende kopema. Donc cela veut dire natika na théâtre pour na sali musala sisi. Nga naza ko ba 16 jours bayaka na théâtre ba fait là ba sala et l'autre côté na théâtre. Bravo à toi ma fille Karine Mado. Bravo. Comment et puis qu'on va na kotala lisusu Muchopi kotala coquette. Vous sentez moi ba agitation na bango wana ko avec madame Belfi matala na bango voilà. Oh maman to pabi tala ba zozo ba makolo kilo ba zwakate. Papa le déjà ba musala zono ba. To pelo ka sengisi gaya. To Karine Mado azo servir ça qui mai. Abino komi no boy. Azo ba te fa ali bibi kono na bino linga ngo to ba zamba sa no mata posa nzulu kable kote kuna bazanga yo bazanga top bazozanga to en tout cas abi papa le so zo na bezo ba misala bango basala bango pe yako zono ba en tout cas film la biso traumatisme tala mama étoile okaniseli papa Serge Bakuma Bepamba kamana étoile na yo kamadi étoile nzoka leki na ye mo olinga wake na ngola ebiso suka asala na ngai na dovida to ya ngai na katikati après alaki biso pe na émission na OK na asala makambo personnellement ya ndeko na biso auta kufa nani akufa na ngola Miraesa émission ya kolaka abina kokena na ngola na vana na ngola na mobali na nga ezaka na kermesse Francis Kalombo ya liboso na bandal na yamba jour moko na Viviane Abien dans le niveau pour les hommes solo combien d'années plus tard c'est voilà c'est là www.com YouTube ezate ezana ngome ba site internet continue na oya ozomona kofanda bo ozona confiance à mobali na yo te na imagination les autres les gars qui mobali na yo nde mutu a violer moi mais na ça obina na kanda ozape capable de mobali lo poison ozape capable de ça mobali lo moi mabe okomi mape mobali lo na parquet okomi mape mobali lo na prison mais nzoka mutu violeur ya kama kamone ça na communauté na biso makasi et ça makamoni zo sama na Kongo pe libana makasi eza makasi ndana fa tomela mai Belfi kandi qui eti na tuna ba président Lombe acha nini mutu ya ina echa nini na mutu ya Belfi mama zo reconnaître ina mais bazo reconnaître te Belfi aza mwana papel ba reconnaître ngo na ndeni ba yebi ya moto ba aza mwana non Bianca président Lombe soka fanya zotala abatala ngai nakata tala ngai yo na ninga lolenga kibomwana mwasi nakata be na lolenga kimwana mobali dakosi président Lombe soka zotala batu bibana bi na sali musala bana musuba zali
ba décor on ça lelo fierté à papier on lelo ba cité cho ba ça touré pemé na sida lelo ba ko finga présent mais tala lelo en tout cas tu es sa partie promotion to mais mai to 600 mai ça gumoko jino to fla na so chamo o ba disa moi mais Gigi, tu as fait ça Gigi. C'est ça, c'est ça. Côté Kati. Émission na oli parce que Julia qui a dit fondation caractère. Fondation caractère. Ennemi na anda yati. Wana mwita ni bang. Toli. Uzomona. Uzona confiance à mon père na yote. Moi si uzana confiance à mon père. Comment moi oyo akoki kozala lokola koko na ye kutu kotia. Ozomona mais yo traité hier comme si mon balo tu n'as pas suivi qu'il y a besoin de qu'on bima kende. Voilà bien kaza en tout cas momoni boye pas si la basata beta lisola film ebo basate bango ya kaka to bimisi ba audio ça wa boss na boyoka bon beta bon décortiquer film ya sila bon décortiquer et puis direction artistique il y a genre ba poa ça la kata donc partie promotion famille Libota pour consommer film lelo ezali très intéressant pour consommer film pour consommer opération 100K famille Libota opération 2 millions de vies na première riti presque au souba sur 17e mairie sur 15e mairie pour consommer voilà 18e mairie bien kazanga tout ça avec mission de promotion bénéfique rien n'empêche sur les caméras sur internet tout le monde autant qui sorti mais dit qu'il y a des choses abimi ya lula école pour la vérité moi ba te belé ma félicité ya lule mais ba te belé la fille ya lule commenter tout son nom dit comme les autres vendre baloba président Lombe soko on a fait face aux abaku balongola batuna pour prévenir yalula tangi ba kombo ya bana nyoso to ba yaki na media ba batu ba benga na bango pour soit disant dans soutenir ici c'est archi faux abina groupe Simba tin benza zakatile na groupe Simba ici la zakatile na groupe Simba Jérémie zakatile na groupe Simba si la zakatile na groupe Simba balongola muté soki muté ya balongole ba benga ne kwa lobela kisila bolo bo c'est ala sa papier parce que groupe Simba zakana bureau mais tout le monde a des commentaires et pourtant l'équipe est dans la chaîne. Comment il y a ça? Sur l'équipe à BBC pour les gens, on s'en chez Bissot. On l'équipe à Esther M, on s'en chez Bissot. À part la chaîne de Bissot. On l'équipe à Tifina, et nous on s'en chez Bissot. Donc cela veut dire aux Ananda qu'on a eu. Il y a nous les places à l'état, il y a des Ananda qu'on a pas. Mais tu comprends qu'il y a des Ananda qu'on a pas. Ba figure. Ba gaza hypocrite. Comment traiter hypocrite? Au moins d'abord bango. Rôle na bango ça traître et pas na bango ils ont proposé la makambu na mafinga neza domaine na bango mais pourtant en soi boye ba sepela na ya lulete parce que pa propos ya lula yaki nango bango balinga ki ba kota ya lula kata lo puta na bango o ba benga na mutu te eloko moko te si réellement ba benga na batu si réellement ba benga na batu pona ba kombo ya lula tangi si réellement ba benga na batu et là on est en et puis Azad directeur artistique la banque groupe Simba il peut travailler à Sila so il monte faut pas ça problème il y a lule ne monte liboso faut pas longola na groupe Simba oui parce que il y a directeur à bango ozo m'appelle ça chef à répétition ozo mona ndali boza ki mieux pression pas le makombe mais ça il y a lule azali parce que il y a lule à travailler na maman na biso sila bisalu mais tout le monde ko finga ba finga ba lobi a trahir mais ezaka bon parce que il y a lule côté bisa mokili ba vérité il y a lule ko confirmer que papa Lombe aboya motute asa papa ya bana nyonso mais comment bino dinga lule amuka lokuta na te pourquoi bango bazaka mieux penser folie ya lule akoloba kaka makamba lokuta ce qui est là qui va bien la sila biso na groupe Simba nde ba sepela mais ngeba beta maboko awa yedu leko confirmer que sila biso bazaka azaka tile na groupe Simba
Non, pour la baronne, les commentaires, le lobby, il fallait le poste à la banque Zalaki, on a eu la tangi, et ça va y avoir pour la bazanga, il fallait y avoir la confirmation. Oh, so tala bena ba commentaire. Est-ce que ça a un sens? Alors confirmer Bengenini. Est-ce que Jérémie n'a pas fait le même bazaba? Baza bon terme. So rien qui fait ta copine déjà pas. Les aïeux mon parce que c'est pour tout le monde. Les acquittés. Tout le monde maman Béline de la fête, tu vois, dans un Sina, Kazalaki. Et bah tout n'est même pour la garçon Oyo, mon konzaba audio. Abi yé mon plutôt, il y a Abi Balongo là, mon tout est maintenant là, on a des moments où il va faire une vidéo là, c'est un épisode où je joue pas, mais c'est pas. Je joue, Laetitia moi. Abi maintenant, des moments où le baki. Akita groupe à WhatsApp na mabe na yemo wasala. Yemo akita groupe. Akita groupe yo Moscou au cours la papel le même pourquoi on papel le même fameux là. Donc ça au tali bien on y est c'est comme ça dans cabal mon pour ba limite à préser le qui a ina bateau voilà baba groupe na kata voilà. Nous sommes les la sensité pourquoi bien me dire que makamba lokuté ça la toujours kana ngamba. Nous construire carrière ya si la biso na lokuta pourquoi Molingi dans le moment où tu as payé le nom Adma Mukono Mobe le quoi est-ce que mais nazo tala siko ndenge bazo fingeli ya lule parce que ya lula koma est-ce que lula soki baba kute a koma na e soki baba kuku ba nelo ba ostepela quand même na ba filme voilà quand même ya lule petit les mais quand tala ko finga et c'est pas gentil intimité lula koma te a koma a koma mais obi ke soki pe ba filme makasi je suis pas dans la petit hein te soki ba filme pe makasi va finir un peu ma casse. Mais bah, il y a nous à passer temps et bien dans si là. Donc, on va bombe sur Internet. Est-ce que tu as combien d'années pour ta pour tout? Pendant ma personne qui va suspension paye. À le battre, hein? Ah, exemple la suspension bien dans SP. Voilà, toi qui es là, nous sommes dans la deuxième la sujet sous Barabiso parce que vite fait, on a libéré l'eau. Le cas ça, le lot au monde, nous avons dit papa Ngwasa. À l'égard de l'émission, on a retali sangambo oyo lelo maga comme une jali lo papulo maman maman biso to sala ka ko ba finga biso mais retala lelo après ma voice à promesse mais retala lelo baki ko bimisa voice moko ya papa Ngwasa aso bisa promesse on a mamba filme na yewana acha yebe retrouver mon nez. Ngai eloko na oluba ya chéri so okufi na oluba mabe. Soki okufi na nte komibetaka te olobeka eza ngai. Nzoka place na eza yo te. Ozomona en soi boye ya beta toba bi ya za moto na succès. Kombo efanda ebandi ndenge nini. Plateau ba tuna ali na ebi ete. Abi jamais ngai nakoki kozala mukala abi namonaka bana mai wakutu bana mai namonaka bana wana baza baperdre koma bana mai bovana bodefendre mwana mwasi nzoka lelo yo moko talelo numéro 1 so porte parole ba numéro 1 makasi ya promesse avant nana baprésida batisa akokopi moi charisme na bamwana te avant nana président Batista akokopi charisme président Batista Batista sugar ozomona avant nana bajino la akokopi charisme bayembele na bazala nango te bon lelo boye asana charisme te osokalaki na banda mamakani ngamo yemta bike yemta no atamura na kan abana mamakani eza problème te mais là so bongo la tena ya beta kitora bia awa ndenge za bongo sila bisala za makambu mais solo e kamisinga ba communicatrice pega lisu ya bango ya mupanza kundela ne ba bimisi na boss bon est-ce que bon tande ba livre malika tala ndenge ba livre tala ndenge ba livre flor bango oh tane ba livre fleur bango ba voice à fleur bango ba tongi na bango pour na Marie Jeanne au fleur bango ba Marie Jeanne za zozo so akatelo pour kilo mais bango kaka ba pourquoi ya na TV ba na ba voice wa
baya na voice wana TV baya na ngo bango moko to mona ngo pas tendresse ba voice wana evanda tendresse baya na ngo na TV siko pona nini ezala kaka ke sila batongi sila ba trahir pourquoi ya trahisa ba douter ya tonga ba douter ozomona kotala boye bafinani fleur banga joana SP nga lelo Marie-Jeanne ako tokobetela omona Marie-Jeanne papa kuzu ata no vandi bauti koyeba ngo te eza entre nga na mère ekufeli nga na mère ozomona mais bino bobeti na Marie-Jeanne eloko moko boye otongi na fleur banga plutôt eloko moko boye mais eloko wana boye eye na TV tala modele oyo papa ngwasa adefendaka ye adefenda SP makasi est ce que bango bakozwa bavoice wana bali nango na TV ndenge azobondela bameta tie na fille en tout cas félicitations Malika namoni oui manya félicitations Malika parce que loko sali mutu musu osala bote otalisa bato mokili ke bokomprendre ke bato misusu baza bapion azoya mpa na bino lokola mutu malamu nzokakenda obondela mpona bameza tie na filme bameme Nigeria mais balobaki ekomeza manka sila yo oyebi ke tozela bavoice pe ezalaki mais siko yo oke kobondela Gomez yaya silama yayanga na otourne ti lelo abeta to la bikinga kati comme eza maboko asila bakokende kinga kati filme kutu baotia ote bongo kinga kati nde bamema yo antuka sala carrière na yo papa oza na tina papa ngwasa apesela bato rapport apesela rapport tina fingi ete aza apesela rapport pa yalanga piston suki ndenge apesanga rapport asuma suma manka ye série Zouma Zonga Bimasala Bémission, Banosa l'émission. Ayama Massimo, alors on a pas la maison mariée de Bimisa, et ça soga, alors ça me trouve. Ok, que ça soit aussi groupe évangéliste. Et ça soit ton coup d'année, après c'est un rapport, et na sola na Zouma. Mais t'as là les aussi beau. Il y a la Zouma, on va faire mon mais le va poitier va dans la Canada. Internet on vous coupe à des gens piquer ma crise na ressemble. Na ressemble. Donc, pas ça des fois. Pas ça m'a dit. Encore livré bon côté. Jamais. Est-ce que plus de comme ça na voice ya mutu moko atuna pas belika jamais. Quel que soit ça li mabende ngeni. Et si ma TV les caché. Na yo moko ta ngoli cha voice na TV o ko ta mana monde si je sais. Biso mona kuna mabe ya ba communicatrice, na be ko ba communicatrice. Mabe na bango bazalaka na discipline te ngoni biso mona biso moko biakanga na kosala likambo bino ya jete ticket doko na yo kiyobe mais kuna za poulailler vraiment kuna za pena bêtise autorisée na yo kelma mobali mama mokolo a redefendre nini voice ya ngwani za déjà comme je rappelle ma voix ça tuna c'est pour ba bimisi pe ya yemo ko pe Gomez mususu bisusu o seyaza ma voix ngabe ba bimisa kia ponga bino osenga yanga bolange penga ba sata 1 sata 2 sata 3 bosili ça so bosili singa na obana na jif oye mulumba za na jif na jif yagola bimisa ba voice po bo bimisa ya Gomez na minito ba leti nga na Gomez na minito star na bo bimisi yanga bo bimisi ya Gomez bo bimisi ya Kisa Shoga tokei ba voice bima aza mokolo aza icône aza valeur tala ne basilisi valeur mais lelo valeur na ye kokosila boye te ozomona po oponaka moko boye po lelo bazoreconnaître valeur na yo te bazoreconnaître kingwasa na yo te kipapa ngwasa no ata mais na wana émission mo apasa uta olobaki aza communier du village te aza communier du village te abenga mete mwana si aloba mwana wana eza pasi biaka zanga na retenir yo bango ebele te j'espère que en tout cas tosololi tofingi moto toyeka recadrage Karine Pandora osalisa wana makambo epesa yata makonseil ka vite fait Karine Pandora oza mama ntango oyaka kofinga bato ozofinga bamama ya Kongo bazoba Karine Pandora yo botama wana
mwana bandale omoni kingai yango moni ekatisa kwa bilamba en plein plateau olakisa nzoto no na TV po omiyeba komigere te bala mindele vraiment oboti mpe na mundele ngai moso nasala mbongo na ngai chéri na bimwana na ngai akende tanga na États-Unis to akendanga na saba complexe obenga biso ebele bazaba libatanga na Congo noka moni poto kwa obenga biso ba complexe par rapport ya nini donc soki mutu ake poto no obenge complexe to mutu lelo asala mbongo na batanga na chance mais ça m'a bébé de ce mois atangi na France moi atangi na Canada oyango ofinga na biso oretraité biso toza bazoba toza baforie toza baillettré yango ofinga biso toza bacomplexe vrai complexe liboso eza na oyeba okarine pado voilà ngai leo naosenga kaka mabokilo donc naosenga kaka na bamama ya Château Rouge Karine Pandora tour obubeta ovanise na sikoka te kovo bobete bamata na matanga otour elekaki na bandi kokontele banda lobi omona bolemi solo na mpoka osenga pardon po yasenga ani papa aza makasi siko bamama ya Château Rouge bozwa Karine Pandora bovanise na mabele bokati ye kovo botambwisi ye ata 200 mètres bobeleli ye lapa komo ya bamama congolaise oyo ezofinga nayebi te mama Karine Pandora soko aza vivante ntango afingi bamama ya Congo ça veut dire afingi na moboti na ye na mama aboti ye po aza mpe na Congo mobi ngai na comprendre te c'est comme so dire bato bamona baza libanda na bacanada baétats-unis baza na babelgique odie baza na lola te bango te peut-être bato tute babango ne bakarine non voilà na rectifier place wana en tout cas bamama nanga bolibisaka pardon na rectifier place wana toto neti Karine Pandora abulaka aza na lola c'est ça le problème oza lola te na pasi nyonso na minute oyo bapesi na formation bataza hospitalisé jeune fille na kitoko bongo mpe lisu moko yaya Karine Pandora otambola baza mibale misato bana mindela otambola na bana mindela ozoyengayenga na bango bana na bazo Karine Pandora zwa éducation ya bana bakoya kokola bo bakomi kotravaille na barestaurant ya babalie ya poto bana bakomi balivreur de pizza ok bana babotami na poto bopesa bana éducation bofinga bamama ya Congo ote Karine Pandora respect na bamama Congo ya kazanga pesa bamoto nali kosiki makasi parce que na yo mpe balobi komekotina mwana poto te mpo kozala na complexe boza bazoba bozoyeba nini te bozoyeba importance ya bana te bozoyeba mpasi ya bien en tout cas wana eza maloba Karine Pandora eslaliki esali mpasi liloba no asuka na bapote vraiment liloba nanga suka bato baretenir boye en tout cas félicitations d'abord na ya lube biso na vérité na yo biso kitoko aleki na chaîne na bango ya lube en tout cas félicitations parce que otalisi mokili po eza vérité kaka nayebi te soki avant sala émission fala benga bababu naoleka na émission bana koloba vérité bino bomoni ndenge antuka famille boto bapote na bino place nyonso nandika bato oza ebele bolingoanga antuka bapote na bato tu eza mbongama kotangaka joyeux anniversaire na mama Gérard mwasi joyeux anniversaire à Yvan Kialou joyeux anniversaire mpe na Marie-Jeanne Bololé ezalaki lobi joyeux anniversaire motu na nga Émilie Ronaldino nga na obengo Émilie Ronaldino ok biso bankale na yo donc lelo Marie-Jeanne mpe makambo evanda en tout cas que du bonheur à toi merci beaucoup de bolanda biso na mwana suka oya chaîne ya Kasanga et puis na famille Libota ou rien news tozotala na tokobongisa mpe kombo wana tokolala tolamuki na chance kombo wana parce que tolukaka tobongisa na kombo ekovanda donc c'est sa famille Libota pour partager la vidéo pour aimer Mamita Dina la maman chérie à moi si maman José Lusabisi maman Claudine Bokatola maman Sakina papa Chaboud maman Anas Wanito
Wanito Esther depuis quelque part bambote beye na Gina Mabiala peselanga Fortina fresh peselanga e bisou Fortina bambote bele na Bibi Chiesanga BBC et bambote bele na beau frère na ngai motema ya Clarisse Plasma en direct ya Hollande. Est-ce que bango na papa ça en tout cas oh Clarisse Plasma baboyana na mobali papa ça okenda ko benga mobali ya muninga otindele mabele na yo tala lelo mobali ye wana Clarisse pa petit photo na yote na montage boko tshela na photo ndeki na ngaki bapesa ni bisu mwa atia on peut la profil go bande koza ba basi bora pour ma jeter makasi voilà ba dépression est-ce que t'adresse papa ça toi très good papa ça te boka ozoluka mutanzala kati na restaurant Bianca to mela mai to si émission ozoluka mutanzala kati na restaurant Bianca ça chichi allez la santé bye 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 si la mudala mbaidi